Ma mission TV, le miroir du monde. Yo Zali assistante à mon Konzamboka Félix Tshisekedi Bozali wana vous allez battre message na Mekila poto mais vous montez Zali grand taille retourner par exemple hôpital ya solo bon raviter na instrument na ba matériel au lieu to via poto ba mindeli ba ya na biso. Et je dis d'ailleurs, le jour où il y a conseil de ministre Salamaki, ce n'est plus à cacher, pas dans le mauvais sens. Personnellement, ceux qui battent bazar on dit maté et que ça la passe, mais na sensibiliser et puis na robenda lisusu na beta moi c'était pour na tondi ma poto ye bandenge nini ya komi batela po mokonzambo kaza ko lata masque asa komi batela ye moko pe aza ko batela ba oyo baza pembeni nae. Mais soyons clairs, ne voilons pas le face. Biso to koti na pouvoir ça fait combien de temps? Tokuti yango kokuta tokomi malili te po soki ya solo tokomaka malili nde lelo yo zawa te soki asengi que non a population pour se protéger il faut yemoka prêcher par un bon exemple. Donc la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nakoyi kote ya yo te. Ma mission TV, le miroir du monde. Mbote na bandeko balandi émission babola émission to kundola émission en population mbote les sous na bandeko bozwami na diaspora bozolanda émission na no à travers le monde na bosante bandeko bazwami na République démocratique du Congo na 26 provinces na Kinshasa awa tozali na capitale pe na 24 communes bozali ebele bolandaka émission na bino plateau populaire où tozali ko se déplacer vers ba invité bo bino moko ete na oitali actualité politique ya mboka na biso mokonza mboka a prolongé mesure oyo ya état d'urgence sanitaire wapi boko mo la pe ba député ba ko kine pona ko bimisa mibeko pona ete lelo yo likambo etali bokono ya solo penza et qui indépendant musika na ba congolais surtout que ba congolais bazali ko kufa na bokono wana na yango to lobaki ete sengi to approcher moko ya mokambi na kikoloba ya génération Fachi pona kotala na lolenge nini bango bako kanisa na sensibilisation pour ete ba congolais d'une manière générale vraiment bazala à l'abri ya bokono wana na yango to e awa pona to solola na oyo azali mokambi ya génération Fachi mwana mboka Fani Bomandeke donc tozali na awa to kosola na e mbote mama Mbote ndeko Flavien. Balobika ka mesure babika 1 mètre donc moyen zalité yo ça la pembeni voilà lelo bokono ko virus bande ko baza ko vivre ngo mais kasi génération Fachi oyo zali ko kamba et ça moi mikolo belé to ko mono ndire bo bungi génération Fachi on dirait bo lembi etumba na ebité bonne santé ya asbel na bino. Merci pour la motuna il y a liboso na pesio merci ndenge oye lelo ko Kokundola génération Fachi na PCP bande konyo surtout baza rolanda biso na tango oyo bisika yo surtout besoin mimbote na bino pona koyanola na question na yo génération Fachi tolalité totikali pe simate kasi génération Fachi biso nyoso tundenge mokonzi mboka lobaki que ba leader d'opinion nyoso tout ba kota na sensibilisation bande comme sous ba bandaki déjà ko sensibiliser alors lelo net yo po yo kota la génération Fachi yango pe to kundolit ah mais lelo génération Fachi depuis bozali wana est-ce que yo mozo mo tata ke mokambi yango moi moto bandaki ko pela moto wana kiti. D'abord, dans le cadre de la génération Fachi, l'activité, c'est vrai, la sensibilisation, il télémi pour sensibiliser la population de Mokonzambo à Sengaki. Mais bino moko na kati ya génération Fachi, on dirait tozo kabino soute beaucoup malili. To komi malili te, po soki ya solo to komara malili, nde lelo yo zawate. Alors, na otali beaucoup na virus, bakino ba kolanda, ba mama azo kolanda, baboti ba kolanda. Et nous connaissons sengeli kosa na congolais pour être lelo yo bokono na ezala musika na parce que ebele ba ko mona ngana sango bokono kongo ya kono kaka na inerbe ba musu ba ko mona batondi na inerbe me ba ko mitu na lelo so bokina 50 o mona bango misu ba ko bakeno bokono na ezalité alors yo zali leader d'opinion est-ce que bokono ko virus ya solo penza ezali na mboka na biso ezali pe maladie ya solo za ko exister pour bakino ebele bazon dimana bango te yeloko na koloba bokono oyo ya coronavirus ya solo ezali ezali kambo ya masekite ya kokosa pete na ebandeli tangu tozalaki nanu na kamoko je me rappelle ça remonte le 10 mars bato ebele bakroyaki te balobaki eza lokuta mwa nungu ezalaki mais lelo oyo tomoni to passé tokomi na plus de 300 et quelques cas oyo bato bazali infecté na maladie oyo et puis tomoni ba décès zali moi personnellement ceux qui bato baza kondima te et ko sala pasi
mais na sensibiliser et puis na robenda lisusu na beta moi c'était pour na tondima po to yeba ndenge nini ya komibatela po na kufeli ba proche o na yebi des collègues des amis et dans ma famille politique aussi to kufeli bato ya minene ba élément ba kwei po na maladie o ya virus donc ezali penza ko exister ya solo maladie za ya lisekité. Alors siko population ba kolanda à travers le monde. C'est vrai, on a pas confinement, mais on a Kinshasa, tout en confinement, mais bah Kinois, parce que vous allez à Kinshasa, génération Fachi, ils allaient à Kinshasa, bah jeunes, bilingues, bah allez à Kinshasa, bah Kolanda yo. Et là on est génération Fachi et qu'on propose tout PC sali pour na jeunes au Bakolanda, surtout dans la lutte contre beaucoup de. C'est vrai, si on avait les moyens, il y a kosunga mutunyo surtout na plusieurs façons to linga ito sala yango. Mais médias ezali moyen moko ya makasi pour na ko atteindre même ba o bazana ndaku pe ba o to kiko kutana bango face à face. Je vais profiter de cette occasion, il y a ko lobali susu ba mesures sanitaires oyo ministère ya santé a tcheli biso oyo ba konzi ba lobby to yeba na ko respecter yango e ko sunga biso na contamination et propagation il y a maladie oyo ya coronavirus. Donc le ronga la koloba to yeba vraiment na komi batela neti ndeko Flavien toza ko sala émission mais to respecter 1 mètre respecter 1 mètre na biso donc bomoni toza musika ndeko Flavien azo simba micro na ye moko po eza ya ye atielinga na lobby to biso to respecter pe yango. Et ba mesure nyo surtout ba lobby to yeba ya liboso ya munene pe ya makasi ko sukola maboko po na maboko na biso nde muteme makaboko no eza na salité to sukoli maboko to lata masque ndenge gouverneur ya ville autaki koloba que to yeba na kolata masque po na kolata masque naza komi batela pe naza ko batela ndeko aza pembeni na ngai. Et puis malheureusement port ya masque bande ko mususu bazoye bandenge ya kolata yango te mais toza ko démontrer kaka na émission oyo bande ko o meka ko démontrer mais ezana bato ba o mona mokonza mboka mikolo yo ba réunion nyo soye na masque ba premier ministre na masque mais ba kino otambola sa masque ba comprendre likambo na te ezali pona ko bangisa to pona bangisa te et puis na ko rappeler na opinion que aux allez assistante personnelle ya chef de l'état donc ya Félix Tshisekedi président de la République donc aux allez penza pembeni na ye pour ya masque wana ezara ya solo pona ko bangisa ka population to payer pas ko banga bino mo pe kuna boko banga kino bokono ezali réel bokono ezali partout et si kanyo surtout bokono wana eza ko monana na miso te soki monana ki na miso ndo koyeba o yazali na yango to o yazana yango to éviter mais neti ezali ko monana te et loko to ko sala ezali ko zwa ba mesure ya précaution mokonza mboka za ko lata masque asa ko mibatela ye moko pe aza ko batela ba oyo baza pembeni na ye et puis masque na ye eza ko sunga ye que soki na pembeni na ye ndeko mususu aza na yango bonkono ezwa ete. OK. Donc sengeli kolata yango eza ko kende na ba gouttelette ndenge tozoloba bo soki nga naza nango mwa soyi mwa gouttelette wana ekei soki ezwi yo okoyeba te soki ekweli yo na maboko to esika nini nde oye osimbi na munoko na zolo to na miso yo pozwi yango donc masque mokonza mboka azolata ezali parce que ye moko balobi le commandant suprême le garant de la nation ceux qui a sengi que non a population pour se protéger il faut ye moko prêcher par un bon exemple. Donc la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nakoyi côté ayote ndeko Flavien sala eloko pendant que ngamoko nazo pratiquer te non il faut ngamoko nazala mulakisi pona ba élève pe ba yeba na ko copier. Alors pona ko suksa ya moto kende kuna esengeli ba kino ba sanini avant expliquer biso donc beaucoup na ces alliés port à masque et tout ça ba mesure barrière donc pour na ba maman Tiangu ba maman ya bipupula balinga ba comprendre les mesures barrières ngo koloba nini et sengeli ko sala nini exactement avant tout monde na pratique ba mesure barrière wana pour na population na bisonyo surtout elingi se koloba barrière et lobby nini ko e bana ko intercaler et là comme sous ce coma pas na yo to tie barrière o tie moi limite na limite wana ceux qui n'a koloba soy nanga pone sauter comme tie pas na yo déjà na distance il y a 1 mètre et ça moi pas si pone comme kuna nde omoni ba pesi biso 1 mètre wana ceux qui pe na lati masque
masque nanga na ndenge akati protéger nga moko mais na ndenge libanda ekoki kozala contaminé. C'est pourquoi na koleka na ko démontrer ndenge kolongola masque parce que bande ko ebele bazo longola masque ole ya ko banda kolongola na matoi asimbi nanu liboso a metango simbi za mabe ko simba mbala moko boy oza contaminé ceux qui ba gouttelette wana ezala ki likola masque na otango yo simbi o contaminé yango. Avant que sukola maboko tozali batu ba humain okoko simba elongi sans le savoir par imprudence ozui yango ba mesure wana li koloba ni to vandi na yo boy naza moto kosuko sunyoso elobi kaka te ke eza corona fièvre nyoso elobi te ke eza corona d'où na koki pe ko kosola na minute oyo mais soki na bloqué yango na coude na ngai et ko permettre que maladie ba gouttelette na ngai e sauté te e kende musika te soki na sukoli maboko langa eko aider ngai soki pe na saleli papier mouchoir to pe masque eza à usage unique na silisi mbala moko na zui na boaki na poubelle na ngai osukoli maboko bo continuer donc ba mesure wana soki to respecter yango eko aider biso na contamination eko aider biso na ko empêcher contamination facile parce que mususu ezali na ko kozala na mutazana maladie mais ceux qui na se protéger qui na respecter ba mesure na ngai na zongi penda kuna kozwa yango te na koleka mbangu na koloba et pas na biso place na za sala na présidence de la République ezana baka mususu bazali toyoki tombona ki ndeko na biso Jackie Lunga paix à son âme un grand frère vraiment que j'aime beaucoup atika kibiso na corona tomoni pe monseigneur Gérard Moulumba chef ya maison civile ya chef de l'État qui est aussi l'oncle paternel ya chef de l'État a outi pe kotika biso que je salue aussi sa mémoire. Donc maladie ezalaki mais ndenge nini biso nyonso tout ozuite tozalaki pe autour ya bande comme susu. Et je dis d'ailleurs, le jour où il y a conseil de ministre Salamaki, ce n'est plus à cacher, pas dans le mauvais sens. D'ailleurs, bonne guérison. Déjà, c'est les cas qui prennent rétablissement. Na ministre Nabiso, il y a économie. Tout le monde a bikinza basungi et sengo. Au monde qui a respecté qui, bah mesure nyo surtout bah ebisa qui est à ça là après contamination à lundi traitement na estimé. Alors merci beaucoup mais alors toujours kabwana na yo message musu na rolinga parce que lelo opinion bazo observer ba comprendre ba que bino bato bozali neti yo zali assistante à mokonzi mboka Félix Tshisekedi bozali wana bozali bato bomesana mekila poto mais lelo ba congolais bazana ba plutôt ya malamu penza te tozo mona lelo ba bébé bazo kufa na ba couveuse na mama à travers émission na base message que papa mokonzi mboka Corée qui 12 bébés ba kufa na couveuse pour na kozanga lelo ba groupe électrogène ya malunga pour na kosunga mais tala maladie oyo ya corona est bloqué biso na mboka mokonzi mboka lobi moto akobimate yemo pa kobimate mais soki mokonzi abeli to pe ba ministre babeli ba okendeka na hôpital obiso bana okende obiso babola tokendaka lelo bino pe bokomi okende bo monteke no il est temps ya solo na ngamba bakambya mboka bamona te mboka na bango na liboso va mboka bapaya po ete to mona soki mokonzi abeli aki Afrique du Sud aki Inde congolais moyen a okende Inde te okende Afrique du Sud te okende français mais lelo yo bokono wana esungi penza bino bato bozali wana na bokonzi boy ba ete population ko souffrir et sengeli bo sala bango plutôt malamu et sengeli bo tia ba condition ba kisi lokwa ba chloroquine tout lokwa yo bande ko so ba ko kabala ba chloroquine bande ko bazana coronavirus kuna wana za question sengeli to nango na docteur Muyembe tant to occasion ko zo etopé ministre de santé mais na o etali bino bato boko kambamboka bino bato bozali wana bo monte ezali grand temps rotonga penza hôpital ya solo bo raviter yango na ba instrument na ba matériel o leto en via rapoto ba mindeli ba ya rapana biso. Merci pour la motuno tuninga, mais soyons clairs, ne voilons pas les faces. Biso to koti na pouvoir, ça fait combien de temps? To kuti ya moko kuta. Maintenant, c'est de notre devoir. Yakoye banakotonga, yako réfectionner ba hôpitaux o ezaliwana. Ezape malamu occasion babi quelque part le malheur est bon. Au moins ni malheur ezali tozu bokono, mais malamu nango ezali ete ya biso to bongisa pe ba hôpitaux na biso. Tozala pe na ba médecin na biso bazala capable bazwa musala ba étude na bango au sérieux puis musala na bango au sérieux. Ce que je dirais ceux qui dans lobby bongo ngamoko la accord médical origo la kisabande ko na ba photo donc du coup naza monganga te je suis technicienne en chirurgie donc natangi yango awate natangi na mikili ya poto na États-Unis na États-Unis et puis pona aussi lisakuna ça veut dire que na franchir ba étape nyo surtout o infirmière à ça la et puis spécialisation na ngai ezali na chirurgie donc ce qui veut dire que to moni ndenge nini ba professeur baza dur pona mwana a passer ceux qui nazui na c'est à 80% ils a échec na relekate mais ici là au Congo tozomona 80% distinction au commun assistant bamon donc ba professeur base à la dure
comme ça il peut permettre médecin tant ba kosilisa bango pe bazani bazala na bagage moko capable ya ko soigner ba malade wana. On a répondre à la question ya hôpital oyo tuni biso toyende kokuta mais to sengi na bandeko nyonso tu bato balobi batongaka mboka na mutu moko te. Toza la chef de l'état yenda azali garant ya nation azali naloba molongo na biso tête ya locomotive mais eza kosenga effort et contribution ya mwana Kongo nyonso tu mobola zate po nani mozui pas azali vie nyonso tu eza na valeur na miso nzambe. Batondo mingi to comme na souka peut-être message à souka pour na kokabwana na ba congolais et puis to kolanda message de sensibilisation au ko adresser la population. Merci beaucoup. Naza osenga na bande konyo surtout tolanda toujours ba mesure oyo ya sensibilisation to respecter ba geste barrière nyo surtout oyo ministère de la santé a tie oyo task force et tie équipe nyo surtout eza kotambola docteur Muyembe oyo bazali ko kamba biso ko sunga biso pona ko combattre ennemi munene oyo ya coronavirus. Et puis Nazali kosenga la bande konyo surtout génération fachi to prêcher par un bon exemple. To landa ba instruction ya mokonzi ya mboka et puis na oyo naza koloba ikosunga mboka pe communauté na biso mobimba. Merci ndeko Flavien. Matondo na bino bandeko bozuli bako ya kolanda tozo kabwana na élément oyo ya sensibilisation ya oyo azali mokambi ya génération fachi naza ko rappeler que azali assistante personnelle topé ya mokonza mboka donc yango tolbeti tozo kabwana na ye na élément oyo tokokutana na bino bandeko balandi émission ko ya na invité mosusu pona obeta masolo Congo poko le mabota na bino. Ma mission TV, le miroir du monde.